bandeko yabe akontinera toujours kolela ke ye te motu asala docteur Nsa atika biso. Bandeko en tout cas azo continue koloba ngo kaka se koloba bavideo ebele na landi ya ye ya mikolo oyo kaka maloba wana yango nalobi bon tobandela lisusu bankete soki ye moto abomaki ye tokolakisa ye modele abomaki ye mpo makambo esila alelaka lisusu te soki mpe ye te oyoyo eza difficile na miso ya bato ebele e bon tokoloba kaka oyo tomoni surtout ngai mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tokolobela kaka liwa ya Dr Nsa. Ngamu nakolobela ngo. Nakolobela infidélité te. Nakolobela makamu mususu te. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Nakoloba kaka oyoyo ye akontinaka koreklame aza innocent. Pona nini nakosala ngo parce que avant nazwa ide oyo nameki mpe kosala ba enquête réel pe ya sire alors etindinga nakoma na doute c'est possible aboma ye te c'est possible akufa kaka na maladi to aedaki ye na kokufa to me koboma ye aboma ye te na bankete oyo nasali. Bandeko Dr Nsa azalaki na bokono ebele bato tu bayebi yango babokono oyo azalaki nango eza deja liwa soki otali ata apparence physique na ye alors yabe mpe akokoboma ye comme tel akokoboma ye te me eloko eyeli sire ya Nsa azalaki deja otemadi ebembe. Bandeko
nalandi Benita awa lobi abanda kopangusa Dr. Ntsasali te na mbetu na bamasuba. Bandeko ezali reyel. Pona maladi oyo azalaki nango, baposa masuba ekokoya ebele. Mazokokola muka te. Poso wakepe masuba ebimi te, pe akonyokwama. Donc Benita alobaki vrai. Apasa tana ye, nakokengela ye, eza vrai. Voire même modèle na analysango, a joué rôle, il y a 10 infirmières. Bandeko ngana renseigné wapi na internet, na Google pe na YouTube. Nalandi ba effet ya ba bokono wana kaka moko eya somo. C'est comme modèle ya alaki nango. En tout cas, ezosenga bakengelaka ye au moins 4 personnes. Donc, Benita a travaillé dire côté kuna. Eza sans appel. Alors, Kobomae, azaki déjà ebembe. Mais kotika ya kufa, bel et bien Benita kokosala, pambate azalaka na ye. Amonaka ba souffrance oyo azosouffrir. Oyo papa ntazomona. Pe ba souffrance ango, ezo infecté ye moko Benita. Donc, tango ezo ko infecté ye, un moment donné, akoki kotika fomi akende na ye ki asouffrir bongo bango mibale. Donc, et puis, lokola ya Ntsazaki munganga ayebaki yango bien, Benita amonaka pasi ya makasi. Pamba te atakendaki epai na bango asalaka, balingaki bakengelaka ye na 4 à 8 munganga. Pe balingaki babatela ye lokola Benita te. Donc, pana ngai selo ngai, namoni Benita azoloba vrai, aboma ete. Héritage alinga kozwa kaka. Donc, akoko bome pona héritage. Parce que bapreparaki azwa yango na mosala oyo asalaka. Bafutaki chaque mois 500 € na mobali na ye. Donc, kote kuna lokola azoloba ngo mingi, azodéclara ngo mingi, c'est possible. Nalobi teke na yali sila 100%, mais modèle natali babokono wana, natali ba ete salaka, bamakamwe memaka. Siko yantsa azalaki nango moko te. Na moko te oyo azalaki nango, donc azalako vivre lifelo. Donc, po pasi wana esila, ekozala kaka
ye moko mokolo bokono a préparé na liwa po aza deja liwa. Alors Benita mpe akotala de plus en plus modèle moto baza azosouffrir. Po ntango moto wana azosouffrir, Benita mpe azosouffrir. Po Benita alobi agangaka alelaka. Natali yango bel et bien atoza nani mingi bagangaka balelaka. Parce que bapasi yango eanchenaka. Ata bakopesaka yo babiloko ekosalaki edimine opasi eza likambo. Po bakisi tokomela ekobakisa yo pasi ke ekolibere yo. Epuis maladi oyo bokono nyonso abelaki bato tu bayebi yango ezali oyo ememaka na liwa. Soki bolingi bolanda bosala baexamen bokalikile bien ndenge nga na kalikile bokota na internet na malembe nyonso. Nga natali na bamungange ebele ya France, natali na bamungange ebele ya Espagne, natali bamungange ebele ya Belgique, ba émission ba 2 heures du temps, 3 heures du temps, voire même 4 heures du temps. Donc, epai moko te epesi espoir. À part balongolo biloko ya nzoto batia mosusu. Wana pe ya ntango mosusu alinga te, ntango mosusu asambelaka na eglize songolo, a préféré azala kaka na biloko na ye ya nzoto ke batia ye ya moto mosusu po te avivre. Vaut mieux akende na makambo oyo ye moko na biloko oyo ye ya nzoto. Yango bandeko nalandi elelo ya Benita na banda koseke liboso nalobi esalaki pasi ndenge aboma muta bato. Me ntango akoloba nalobi bon, aza pe na droit ya kobandela jugement. Nga papa Robo na kondana ye bel et bien boma. Pe nga papa Robo nalobi bon, tika na bandela natala nanu baboko nango parce que mutu moko alaki nango ebele. Natali mosusu na bakonza mboka babelango babika te. Natali yango bato ebele bakozela batia bango biloko ya nzoto soko ye te bakokufa. Nalandi bamunganga bel et bien esalaka pasi moko okoko imagine te, pe esalaka teke après 1 heure du temps ekoko landana chaque 7 secondes. Pasi penza ya makasi. Donc ata telami eya mosala mpunda. Donc fasala nyonso esika lali. Pona pasi wana akokotelema te, soki atelemi akokokweya. Alors Benita balingani babokono wana ebandaki kala babombelaki yango banda Afrique. Yantsa amemi yango nano 3 ans na Afrique alobe eloko te. Bakoma na poto Benita amoni yango. Tango wana pe eza na modèle ya kokontrola yango. Kasi de plus en plus
bapase ezochange, bamodele komochange, kosuba ekomi lifelo chaque seconde. Alors donc akomona pasi moko tolinga te ekozwa Benita na ndenge akosakana te. Tokokoloba mpe azalaki na bana na ye, akokaki kobenga bana na ye te. Modele aza komona pasi, mpe modele ye moko aza munganga, ayebaki modele kokoma kobenga bana na ye, akofaire souffrir bana na ye. Yango wana aponaki afaire souffrir involontaire Benita soki alingi kozala wana. Patiela ye salaire ya 500 € par mois. Pasalela ye assurance, en tout cas bandeko, eza logique des choses. Pamba te na basituation wana, babokono ebele bongo, moto azokipe yo, fo bazala ebele, bamiso bakendenge na ndako na bango bapemaka, po ba-infirmier basalaka boye. Batravaillaka 3 fois na semaine, to 4 fois na semaine. Bamisusu nde batravaillaka kobanda 7 heures tongo ti 14 heures lundi à vendredi. Bamiso mpe bakotaka 14 heures ti 22 heures 23 heures lundi à vendredi. Kasi misusu bakotaka kaka 3 fois. Bato wana batiela bango repos, baza mpe na même salaire, pamba te tango moto baza na ye, to bato bazotala, tango souffrance eleki, batunaka bamonganga, mpo na nini akokende na ye kaka te, amonaka pasi. Nazoloba bango mpo nasalaki 3 mois n'hôpital nga moko. Bamonganga bakoloba bien, oyoyo ve na ye esili. Ata bamikolo ndeko so baye, bapie bango espoir, me bamonganga bazoloba, oyoyo ata azolia azotambola esili, akobima wa kaka liwa. Tosoloa na bango. Toaka na babiro moko boye, eyape une sorte epai tomelaka mai toliaka bafruit, totalaka télévision. Po bamonganga bazwaka tante bamonganga na ba-infirmier, bazwaka tante azali toujours pene na maladi te. A part barepon na bango, baza pe na batemps ebele ya kende vandaka bisika wana, kozela alarme to bip ebenga ye. Nyonso wana mpona kobatela mitu na bango. Donc yabe kote wana aboma ye mobali na komi na doute ki aboma ye. Kasi makambo mosusu wana na lobeli yango te. Ya makambo mosusu wana na lobeli yango te. Parce que namoni pe modèle a kolobela yango te. Kasi oya bokono bel et bien namoni yango. Namoni yango très bien. Botika la malamu echa. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba-accessoire, osombi ba-produit de beauté, osombi ba-crème,
na kombo ya Papa Roboliter okozwa réduction totale chez Olga Cabello, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.